opesa kaka boye. Opesa nde? Kaka boye boma moto. Omonira na kosenanga boma moto. Soko zangi yo koyeba bi samedi bololo. Na Congo la kobosa na ngo miziki la kosa yemi na ki motema na nge kuvi ki basi makasi nakoki angote fuka mi pourquoi nakoki mi Congo batu bakufa na este pona ni nango batu bakufa na este pona ni nango batu bakufa na este pona ni nango Congo ekufa pona ni nango. Tozela été comme quoi zala été ozala nae mais Paris le quoi osé to ya wana mi ke biso tozala bato batutu to longola na ndenga famille on se défendu na mona ki musicien moko ta bundela ngai tangu ye et di batata yebisi abengi nga abengi ambassadeur na opese merci de bon Yakozwa bilele yo lukaka yakozwa beaucoup trop pandal ici c'est Paris. Lelo mais yo rolata ni samedi yo rolata nini rolata yo tina comme les garçons ne ndo balata reménager yangot tabana sakita yangot ataba finginga ataba tokinga sino yeye kolanda kate amyoko ya kozanga tete mobali na yo mama mwana Maé ba petite bolafa ale nzoto yo nzoto ningisa nzoto yo. Moi je chante, je fais pas les DJ, je fais pas les clowns avec le micro. Yeyo Jiki référence c'est ça les anglais de Yolo nandenga Yolo moi base na no yeyo Jiki poulet. Donc samedi oyo somi combien de billets? Samedi on a sombi angala mwasi na ngai. DJ Lacoste, ba visa et bimité. Mais au PC fallait merci aux Zéanine. Mais des visas de ce qu'il fallait pour t'abonner. Des visas, on a fallu au PC merci. Ce qui m'uninga a sali au plaisir. Attends à moi, faut que ça remercie. C'est la première fois. Faire au monde ici là dedans. Samedi et la somme. Papa ne yeyo, papa ne yeyo. Allez voici ton père, allez voici ton mère. Yakozwa biloko yo lingaka yakozwa. Yo joza lango. Héritier c'est mon frère, Naningake Mingi. Tosona lelo na tuni esusu. Watande na bife na kolongwa lobi. Na kolongwa lelo na sorbe lobi. Pas appel mutu asala ba programme. Dans mon interview, avant que nga yembaka, ouais yembaka, micro nga teme avant que yake nga yembaka, yate on est ayo saki DJ, na no boire ba mabanga. Non, moi je chante, je rappe. Bling bling, toujours propreté comme le fils du maire de Ney. Dans la Merco direction Marbella, promenade des Anglais. Bling bling, papa le Kaba Warrior au fer rouge, je croise y poupa. Frère basket tous les warriors, tout bas soutenir vena bango Didier Lacoste. Bon, on peut dire que warrior point. T'es parce que est-ce que musique est ça warrior?
fate Charlie Mito étage à Souka niveau Souka. Ça va inda, ça va inda, on l'a osala wana, ba toi belé, to bina ah bébé bo. Yo Répétition Sili et l'équipe bien très kitoko donc félicitations félicitations. Robeta na wenge déjà parce que Milan Yozo beta Kirikou na sur les tombes. Ouais, Repelegi, très très bien. Toi à côté la Mouken Tonga, l'aîné de la famille. Boye, toi t'as ça, ba vesta ya boye, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, ba chérie ya boye, toi t'as, bilamba ya boye, toi t'as, ba migue ya boye, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, ba chérie ya boye, ba chérie ya boye, toi t'as ça, bilamba ya boye, toi t'as ça, jamais, mikolo na ya susu yoka, balmena boye, toi t'as ça, ba balmen ya boye, toi t'as, ba yoji ya boye. Gims, Dadju, Gazo, Fali Ipupa, Soul King, Youssoufa, Steph London, Guy de Besbar, Yalevis, Merveille. Ils seront tous sur scène lors du concert caritatif événement Solidarité Congo qui se tiendra à Paris le 22 avril à l'Accor Arena. Le 22 avril, faisons entendre nos voix. Ensemble, plus fort que jamais. Je connais ton Ganaza, c'est Fire Mission. Venez découvrir Fire Mission sur les réseaux sociaux et participer à notre campagne de financement participatif. Fire Mission est votre futur jeu de la street et justice. Participez à notre tombola, tentez de remporter un visa, un billet d'avion aller-retour pour la France. Prise en charge, hôtel plus invitation à la soirée d'inauguration du jeu Fire Mission en présence des stars. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Check ça. Fais ça fort. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. L'heure est grave. Didier Lacoste sur tes bandes. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22h au gymnase Marie-Belle de Paris. Coste Mukentunga. Très cher internaute, bonjour, bonsoir, merci. Nous avons répétition Didier Lacoste concerne samedi, on a eu le théâtre gymnastique Maribel. Nous avons dernière répétition, nous avons invité Fire Basket, s'il te plaît. Moi, ça n'a fait basket. Donc, tout ça, basket, et oui, basket, Angola, Monokala, Banangola, Platanzanza. Ça n'a pas mis gagné, moi. On dit répétition. Dernière répétition avant Ndouli. BDD, BDD. Raison qu'est-ce que c'est famille, et puis quand tu as vu poids.
pour Maramtou qui est bien. Mais au sentir nous les pots, Yosagi présent, Marambo les toi yoebi, au niveau VMB, niveau nous les ça donc on soit assuré na batuni no basumbe bien. Et en fait V Nabiso Didier Lacoste jamais aucun douter naé parce que yé na Bangola na Bakishasa a se pensa biso kaka. En plus ça s'appelle na ranking na batu talinga balé qui n'est makasi. Baya bocha fait na biso poids et vous ça biso bien. Vous avez décidé. Donc samedi au rendez-vous na théâtre gymnastique Maribel le 12 to zara faire basket Paris nanga mi gagner ma to souffrir trop na vie to utine Bangola to yena ba poto ya ba galère ba nini lelo akoma mutambongo ngape na koma mutambongo c'est ça l'avantage en fait. Merci mon frère samedi. Merci. Bon to zara ba collègue journaliste to zara Patrick Massidi tona Anel Kaba Fawcett hier impression par rapport à Rep. Ouais, Rep Elegi très bien. Toi Kota la Mouken Tonga l'aîné de la famille. Maintenant dernière répétition impression vitesse ces années de mon vitesse. Déjà maramba voix kutia la maramba lobate, maramba chance ada maramba lobate, les restes des tigres total en aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a aussi un bateau sur la musique bien, bateau la musique en tout cas tout kuta la bongo samedi. Donc c'est déjà c'est samedi et ça là tellement bien comme on a bu nous soutenir parce que musique en moi on a musique, toi soutenir le frère Didier Lacoste Mouken Tonga, l'aîné de la famille aux Alabons à concert à Paris. Donc nous sommes allez bien venir au concert. Très bien. Massidoro Baksanini, impression par rapport à la répétition. Ouais, ben on a CP d'abord pour concert en chaîne Baza, vieux Baza. Donc au lingato bisa bandoko Baza na mois d'août royal en Ndoulo. Donc ba Playboy Bazali, ba vrai chéri Bazali. Yo mutozo douter d'abord et on somba billet jusque là. Donc presse-toi un peu parce que le temps est quand même mon coussé. Donc lobby déjà vendredi samedi tout somba d'abord billet tout ça là moi quoi ba musicien na biso plaisir et au ça là une chose de bien. Yo zagi na première répétition, le dernière répétition, moins différence c'est ça. Différence c'est ça makasi, liboso bat ba bakité, le lobby no boyé et félicitations na boulot pour tout ce monde na boulot né salama. Donc communication na yo et Robin dali souper ba te belé, mais ce qui est bien, première répétition zagi mususu, deuxième répétition mususu, ya suko pesa. Différence c'est où tu as les autres na participation à battu et puis na musique au la costa beti. Liboso zagi la costa va no tâtonner, ba musicien belé, ba nos apena à l'irté. Mais là bien ici ba professionnel, ba qui ne baye, ba chouchou miya ke baye, ba chepe fait na bango poids ba déjà félicitations à Chouchou Miyake parce que Atali Barankinte, Atali Makambo et les Kate, Alobi, et ça identité. Boulot. Atali d'abord boulot, félicitations à Chouchou. Donc, bah au bazo sang à peine nous coacher sous l'idée la cause c'est pour bah raisonner sous mieux, bah à moi rapide rien. Merci na boulot na papa. Merci. Kirikou, petit Kirikou, donc soliste, au lobby ça solo. Donc deux fois le 12 ma Kamboya Makasi. Félicitations de Roland, félicitations. Merci beaucoup Miguel, merci. Dans la caméra s'il vous plaît. Ah ok. Bonsoir, on a Herbozola émission où vraiment on a de cœur Nabino. Répétition Sili et l'équipe bien très kitoko donc félicitations. Robeta na wenge déjà parce que Milan Yozo beta Kirikou na biso laisse tomber. Ngana le kana tonya ya ba un mois vite fait. Donc un mois tonya vite fait. Après voilà, tinaza le longa quoi. Donc samedi ozo assurer ba bonne musique ni. Te ba mélomane a bonne musique, ba ya koyoka tondolo Mouken Tonga Lacoste, ba yoka tous les mélodies ba bien Lacoste yimba, ba inspiration ba médicaments, ba bien ça dire ya kitoko ba guitare pe ya malonga quoi. Nous sera bien très kitoko. Donc à l'aise ouais. Merci mais félicitations. On a une répétition nous sur le jour bobandagi de nos dernières répétitions mais félicitations mon frère. Bisao Miguel mo za ki omoni njoto pe lembi mais ça va. Maramo toi bien kitoko. Merci mon frère. Chino de Paris, Aza Paris ba saper au ba présenter SAP jour ya concert et vent tumba na vex. Ya papi matalata la matos miroir d'Angola da Costa le vénérable grand maître choisi Matata Chancel Mbemba de midi. Chino de Paris. Dernière répétition et l'Oroni Roluba. Omoni Yomoko, côté lequel, côté le Maza, mal intentionné, Samboué. N'essaie bango la course à Robeta, concert qui toque. Comme il y a mamoni, voix le l'accent à capable à Kokani déjà. Nana bête basala mine n'était mais derrière ça la zobeta alors Sabino déjà capacité naé après ce que va saluer mine et koya la malembe sans salaire le recours na mongo naé mais boya le connaît la bonne musique na bilamba
moi musique la cause à betaka avec présenter vos griffes l'équipe de France et Kota va Cyril Ekina Kimbangu papa yo Trazangando Rifé Malenga Parego oh moi Jean Patrick Meka doit représenter forme voix Madile la cause à présenter bango na Royemba donc abolika ka religion qui tenina musique c'est ça Congolais ningi bongo biso to nité to ya ko bundaka ko sala ka mabe comprendre la cause ça la misa mi bo dia bosser to boyi makamwa na ndule ke beta makitoko J-1 un jour wana bo comprendre qui était la cause moke tonka la Belgique bata Suisse bata Belgique boya bomo na mina kion on a bien en yupula abeta papa beta maman comme 5 jours de travail toujours comme les garçons là yoti va samedi la coste moto ba chéri to bisabino dit la coste moto ba chéri des fois te moni ba chéri bazawa des fois te Charlie mito étage suka niveau suka ça va inda ça va inda on la sala wana ba to e belé to bina ah bébé bo yo bina bebo mais aussi mara motema aussi mara boende ah nzambe na ve boni oh ça va Migenima impression par rapport à la dernière répétition de la coste na bisio rien à dire donc Didier Alaxi niveau naé que Azama artiste un musicien complet donc répétition lelo avec apport il y a Schengen Chouchoumia qui est danger donc Pessi sous danger Sima contre le bailo côté donc boya donc ce qui faille aux Zangi n'a regretté trop donc faille aux Ala donc ça la bien merci pour la place au Pesabiso pour l'artiste Nabiso pour la culture Yambo Nabiso donc c'est grâce à vous le lot musicien la coste le lot répété pendant une semaine avant concert photo c'est na batu qui la coste musicien na bayete mais à travers Masamiso Akima na poto et puis la salle il y a Serge Kabango Aza Kulutu ingénieur de son ana ba salle na mboka oyo da musicien Nabiso aider le lot la coste donc merci beaucoup Kulutu de rien donc tozaka wana consommons congolais biso tozabe pona bino tolingana kaka amour nde eko détruire nyonso mabe loka kolobaka yango wana courage Kulutu toza toujours ensemble merci beaucoup Migeniema merci na groupe technique na mobimba ba boulot bozo sala kitoko bo avancer ba sponsor ya ebele solo la vérité mata ba sponsor ya ebele nde na moni masa na ngai Terminator abali likola émission donc c'est un trop Terminator kuna esika zali donc ba bonne fête kaka kitoko Jiki poulet tozana ndeko na biso il y a un sportif mais play un sportif abundaka na terrain Jiki poulet beau garçon mais kumeza des fois Kitoko calme nango. Ça fait longtemps, plus de 2 ans tout le monde était mon frère. Malanga masana mikini matozali. Ozaki ba kayou ba boulot tout ça. Ndezala kaka mamba misala ndezala kaka. Mais pression par rapport à répétition lelo. O ezabiso ma yolo ndezala kaka toya samedi toya na toye belé na ndenga concert. Bana yolo bana communion soko ngalo représenter ka bana yolo. Ah yo za mona yolo. Naza mona yolo. Côté ni na yolo. Na mona yolo nord avenue Matete numéro 23. Ah ouais. Ouais. Non, bah massa tout bata biso na yolo na kin siko ba se retrouver que moi massa na bango vin na bango petit na bango. Yeyo Jiki référence eza les anglais de yolo na ndenga yolo moko base na bino yeyo Jiki poulet. Donc samedi oyo somi combien de billets? Samedi on a sombi ngala mwasi na ngai. Ah ka yo na mwasi na. Ouais, ngala na mwasi na ngai. Ah c'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien. Mais impression par rapport à répétition dernière répétition de Yidakos. Et répétition les qui n'ont bien migéné mangala mutaba mes côtés répétition les qui vient. Ouais. Tu profites de Pessi Nyoka Mbote Nyoka ouais, basse garde du Nord. Maître Charo Makofi mes condoléances attaquer ah Maître Chamo Koufeli. Maître Charo Koufeli de Konai. Ah mes condoléances Maître Chamo basse garde du Nord attaquer. Basse garde du Nord Maître Gouvé Bartugnos Kitokos. Kitoko do
Nous avons la répétition de la Coste de Sabino, très cher internaute. Tu as qui boulot, au moment où tu as le boulot pour les musiciens. Et puis, la place où on la presse, m'a beaucoup. Faire basket, tous les warriors, tout le monde soutenir la Coste. Bon, on peut dire que les warriors, point. Parce que. Est-ce que la musique est ça, warrior? Mais expliquez-moi, tu as la TV. Est-ce que la musique est ça, warrior? Non, la musique est ça, warrior. C'est Golo Baza, warrior peut Baza. Mais. Warrior, va soutenir, va spiritas, va soutenir Vena Bango d'idée la Coste. Problème message légui. À ça là trop. Message légui faire basket. Donc c'est bien de ça pour soutenir culture musique. Culture yambo kanabiso. Donc tout ça pour soutenir Bango. Toye dernière répétition d'idée la Coste awa pour soutenir l'idée la Coste bomoni communauté. Il y a une image très professionnelle yara. Raison Ngando, bonsoir. Ah, bonsoir. Oh, mi Genyema. Bonne santé. Santé Tokos, toujours. Dernière répétition de la Coste, au Royaume, s'il te plaît. Il y a une image très professionnelle. Il y a ta première partie à concert. Na rappelé ba nero bota la biso tant roya parce que ba 18h 19h to kutana ah bon fumu Cyril kina fumu kimbangu ya forme chemise ya ah to lo batte to bon impression par rapport ya confiance sur la Costa Salio. Ouais, la Costa Salio confiance. On met ta première partie à concert. Ouais, la Costa Salio a plaisir. Grâce à mon frère aussi, mon vieux Cyril qui n'a toujours pour la Costa Maza Moutunaïa. Yakala Vambiso. Donc la Costa vraiment place aux arts. Oumela. Nzambasa Naougaga. Pour Salwana, ils sont majestueuse. Salwana, ils sont grandiose. Ils sont beau. Ils sont. J'ai pas de mots à dire pour cette salle. On a traqué, on a Google, on a Betty Boy. Maribel. Quelle beauté. Quel spectaculaire de salle. Ils ont ma salle Mogo honorable. Donc, na carrière, nanga. Petit musicien. C'est la première salle mythique au Robert, on dirait. C'est ça. Petit musicien que je deviendrai grand, que je suis. T'as Nathalie, non, ta place, ah, n'a bien Zamba comme maman. Merci Didier Lacoste. Attends, finga, oh, petite première partie, c'est pas grave. N'a pas la carrière musicale, mais il y a une salle mythique. Nazo salle, carrière, Nzela Nanga. Je vais commencer par cette salle mythique. N'a le bapé, n'a bêta qu'on a avant Moutouboy. N'a bêta qu'on a avant Moutouboy. Grâce à ce monsieur Didier Lacoste. Mais trop avant goût parce que Fabrice Massa m'arrête mouta au Tarabiso English Fada Pera Anglais Yagi Baina colonisateur de la SAP au Tarabiso Keritsu Mouroi Bilamba au Tarabiso moi avant goût Togo Zongo na mon interview avant goût nga Embaga ouais Embaga micro nga teme avant goût yake nga Embaga ya te on ayo saki DJ na no boire ba mabanga non moi je chante je rappe. Bling bling, toujours propreté comme le fils du maire de Ney. Dans la Merco direction Marbella, promenade des Anglais. Bling bling, papa le Kaba Warrior au fer rouge et croisi poupa. Dans la Bentega, les sons à fond. Hello Koyo. Allô, ici c'est Paris, on parie jamais dans Paris. Tout en Gucci ou en Louis V, Batandi, Tosombi, pas de Turquie. Totalité espèce, carte bleue, facture Petomoni. Chine T, Dubaï T, import-export, Boyi, Tosomba à Paris. Ok, toi t'as ça, Bayoji ya boye, toi t'as ça, Bilamba ya boye, toi t'as ça, Bavesta ya boye, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, Bachéri ya boye, toi t'as, Bilamba ya boye, toi t'as, Bamige ya boye, toi t'as ça, jamais, toi t'as ça, Bachéri ya boye, Bachéri ya boye, toi t'as ça, Bilamba ya boye, toi t'as ça, jamais, Mikolo na ya susuyoka, Balmena boye, toi t'as ça, Babalme ya boye, toi t'as ça, Bayoji ya boye, toi t'as ça, Bamoskina boye, toi t'as ça, Balmen. Ça c'est mon empreinte. Bon, ça c'est mon empreinte. Toi soyons en concert avant, na après concert. Ça n'a pas sa message. Nous sommes dans souka zobima, comme nango bolafa. Na imlango ba petite chérie o ba chinaga mibali. Ba petite lelo, ba petite appareil lelo bango tout ba commander na vitesse. Azo gérer sugar daddy love ezata zo boulende balias.
elonga babebe ata kitoko te membongo no kaka mabina maso nazo tsape popo ashina yo kaka yoka bolafa mama e ba chérie ya bolafa bolafa mama e ba petite bolafa ale nzoto yo nzoto yo nzoto yo nzoto ningisa nzoto yo. Vous comprenez? Moi je chante, je fais pas les DJ, je fais pas les clowns avec le micro. Avec ma voix, je m'exprime, je fais jazzer, je donne l'ambiance, je donne la vibration. Invitez Paris. Oh, DJ. Non, invitez Paris. Ngana DJT, moi je chante. Invitez Paris. Je vais me chamber auto salade. Yemba. Nabi invité Paris. Oh, Théo, bisoto salade na bisoka. Nabi invité Paris. Paris est talent. Tout Paris est avec nous. Tout Paris est avec Lacoste. Lacoste, ça moi na Weranson, ya moi na liboso. A côté kala ozala kaka, moi na liboso ya famille, tatabo, moko ekolobo, moko. Moi na liboso nani, Didier Lacoste. My Foudre, on est avec lui. Le plaisir me fut dévoué. J'ai l'honneur et le plaisir de représenter ces jours-là. J'ai le plaisir et l'honneur de vous représenter ces jours-là avec le vieux, en français Lacoste, en lingala Ngando. Quoi de plus? Je vais dire quoi encore? On a tout fait, on a tout gagné. Merci Merci Trésor Ngando, Nous sommes après Chabani, Artère. Près Chabani, Artère, près Chabani. Toi, moi, Chabani, près Chabani, bourgeois. Près Chabani, bourgeois, la nord. Merci Miguelema. Ça m'a de te féliciter. Dans les gars, banda, on appelle ça conseil Mouké. Il y a mon frère Miguelema. On peut ça conseil na TVR. Non, tu sur la total à nos matchs, total à nos théâtres, total à nos musiques. Mais na habité on côté na bapigana. Limisa ngandero nanga. Côté na bima déjà. Non, tu mérites beaucoup. Tu m'as appelé mon frère parce que au lolo sur la société tu payes les gens. Au côté baja basalité. Mais là tu m'avais déjà appelé mon frère. Ouais. Près Chabani. Est-ce que dernière répétition la coste et ça le ndé. Pour la monnaie ba mimbongo. Ba mi la coste 100 €. Moi c'est le Congo qui gagne du tout. La coste baza bato yo ba porta ba Pierre na bango na kokaba na wenge baza bato ba soutenara ba porta ba implice na wenge musique à maison mère. Faut qu'on se dise on va le parler face. Donc tout le ba mamba sérieux azana répertoire ya danser ya nyama. Donc baza bato lelo ngana retaka eloko moko pona dinasa yembate. So la coste yembeki na dinasi na ferré. Na eso yo. Donc du coup c'est la mort, c'est mort. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la Corse, il a une voix angélique. Ferré, Gola, il a une voix vraiment angélique. Baza, Batu Oyo, Lelo, malgré tout, mais la Corse, a un répertoire. Oeza vraiment na sens. Ce que j'aime chez la Corse, quand il chante, il force pas. Il force pas. Aza posé tranquillement. Aïe magaye surtout, bansem na quoi médicaments. Aïe la bana yolo. Ah non, ce que j'aime. Yolo. Non, moi je suis de Kassavou. Je suis de Kassavou, mais c'est Diezola, tu peux se mot. Diezola, tu peux se mbote. Tu as Miguenema. Mais habiter dans Koloba parce que moi j'étais à Abidjan à Abuja. J'essaie un peu de parler Ibo, je sais pas si je vais. Non, c'est bizarre. Ouais. Passez message. Et là, on a un Congolais, on a un Congolais. Et là, dans ce pays, on a un Congolais. Musique ya Congo et Zongi. Ba Niger, ba Ningaki ba Zongo. Ba David ba Zongo. Fera Zongi Zongo. La Corse Zongi Zongo. Hérité wa Zongi Zongo. Ouais la son le Kazali Zongo. Et donc on a Selinga Motema Basi, na zo la Jibe Piana. Mais condoléances à papa chéri. Nenga Kouveli. Omoni le lo ba to la Bible ba lo wa. Na le gosse de Vanyango.
na Ibo, tobana na Chinedu, tobana na Aike, tosola ango. Papa Chega a couvert la Seguin, avec Doume, a couvert la Zulema, a couvert moi et partout dans les réseaux sociaux, babeta ma solo salité. Na les gosses toki basi, motakuva, batu basi ango. Et donc Jibe, a compliqué Begis, batu bakopana ango te. Congo, et donc ça na kisa Congo. Wazo eloko ça bien na Congo. Ba président ba couvert belé. Fatime est en comme Zouzou, Joseph Kabel comme Zouzou de ce Benango. Basgagna, Takale, on a ce banae, son moni poto, on a ce banango, on a ce banango, c'est Kabang Monango, et là, tout le monde c'est Kabang Monango, Tolobakango, Lamboka, on mania Fokina, on Fokino Sekele, on sait que l'automania, la cause c'est Vana Yeba Sebenango, Bolinga, c'est le Congo qui gagne. Biso na Nigeria, tu as la musique ango. Mais totali musique au Congo, boboto la nyonso, batu bakufa na este. Ngani ngobete na kaboro. Batu bakufa na este na kimabe. Mboka za na guerre, mais bosala na musique bokango. Na les gosses, tolito boto lango, mais totali ango, tomoni fali buva, tomoni feregola, tomoni waganzone, tomoni confions l'idée. Tolinga makasi ya Lagos confia le mise to be ga confia le mise to be ga to mana OK le follow mutakomi mokolo makambo ebimana nzoto na ki mabena motema nanga na Lagos basi balinga mbongo mais na Congo basi balinga mbongo te olaksa bolingo lingango balingango la cause sambizo salango batba tonda na les gosses totongi bino makasi na ki motema nanga basi Congo bosana loko moko miziki na vukami na Congo bosana loko moko miziki boye bangote na Congo loko bosana ngo miziki la kosa yemi na ki motema nanga kuvi ki basi makasi na kokangote Fukami pourquoi? Congo, batu bakufa na este pour la ninango. Batu bakufa na este pour la ninango. Congo kufa pour la ninango. Richesse à Congo, botika Congolais ba viva kimia. Basana na makambo ebele. Basana ba musée na bango. Basana la cose na bango. Basana fachi beto na bango. Motema nanga ki ezoki magasi. Ezoki magasi. Na bana mnoka moka, olo folo kolo, olo manya, olo tireki, na ki motema pasi na ke. Merci bomoni ambiance c'est la répétition nous avons comédien congolais oh ba ko honorer ndeko na bango dina ko soda vraiment soda après Chabani expression lyrique force de frappe tout mon frère non ça dit art en plus bogosité en place taille après Chabani élégance maestro Timbat raison on a dit mieux t'as la peau poto ya colina poto oh non t'as la peau sonore même c'est bogosité en place na ebisio oh eza ambiance c'est la répétition de la coste en plein Paris yakozwa bilele yo lukaka yakozwa beaucoup trop pandal ici c'est Paris lelo mais yo rolata ni samedi yo rolata nini rolata yo tina comme les garçons ne ngando balata reménager yango tabanasa kita yango oyo triple Weston na golf esangana oyo triple ya docteur Martins triple to yo ka pena yango yo OK seralata oyo docteur Martins docteur nani Martins yani lokolo yeyo docteur Martins esangana golf Weston ya docteur Martins Odette laisse moi si kitoko na Suisse balongwe Odette laisse moi si kitoko na Suisse balongwe imeni
menye bana balo ngwe yalo bakota mabala samuna yo papa ne yo papa ne yo allez voici ton père allez voici ton mère yakozwa biloko yo lingaka yakozwa yo jozalango yakozwa bayoji olingaka yakozwa amama ndendende mais Cyril qui n'a monde na tende Cyril qui n'a monde na azana boulot tolobaka 5 jours de travail 2 jours de la SAP 5 jours de travail 2 jours de la SAP abeta papa abeta mama abeta yoji abeta rei yo olongwe mukute alongwa donc tozana 3 4 5 alongwe mona na Maribel pas d'idée la course yango après ça tozana after pas beaucoup ta pongo banda c'est Paris boya bo comprendre divers to ça pas beaucoup ta très bien bayaki na bango basa divers abeta bandal abeta chango yo olongwe donc tozana la répétition de la course yaka olongwe yaka ya nene image yaka pardon bonsoir bonjour mon frère bonsoir félicitations courage dernière répétition lelo namoni batu place ku do choto ezati orebi ça va congolais ni nous balandi la répétition lelo sa première faire au mon ici là donc samedi et la somme samedi c'est la somme citation ba visa neni déjà na ça qui donc l'homme na tongo so ba suite wanande cadre donc dernier jour lobby donc en fait neto vendredi déjà c'est que ici bon était vraiment bon gloire à Dieu na défendre déjà na défendre déjà bien yo mo monde la défendre au monde yo monde na samsala qui ta public va juger mais si on est tout ça boye tout le monde répétition l'équipe bien tout le monde ba miya ke chuchumia ke ba Schengen ba accompagner répétition l'équipe bien ni o ko lo ba pona ba ndeko ba accompagner parce que répétition le 100 musiciens na yo mais l'équipe très bien ba craquer doit sepeli ni no ko ba mission accompagner zamba ko mama mike to bundi to ngana no makambo surtout yo na peso merci lek nanga na osa reconnaissant na yo na ndoso salara na carrière na ngai ya mo na bossa na côté donc jour là il y a samedi et vous a première fois na beta na Paris la première fois na beta na Paris même sans groupe même na groupe nanga je crois ba se planer ba se planer pour 4 vous assurer bisoni na bato la biso non c'est ga ba yo ka banzemba bien ba danse bien o rendre yo moni et puis ba se pela mais ba surprise au MC biso Ericho Atanabe est-ce que Ericho Roya héritier c'est mon frère naningaka mingi tosolola lelo na tuni esusu watande na bife na kolongwa lelo na sorbe lobi parce que moto azala ba programme mais à part on est héritier postara chaque jour au monaka alobela apenga bien donc vraiment c'est mon frère mais je crois soirée la kitoko mais DJ Lacoste ba visa et bimité mais au PC fallait merci aux Anine mais des visas de suka fallait mutabundele des visas on a fallu au PC merci soki muninga asali au plaisir atana moko ka faut se remercier des visas on banana bazui on s'est défendu excusez-moi on s'est défendu na monaki musicien moko tabundela ngai tangu ye et dit peut-être à ABC à Benginga à Beng ambassadeur na opese merci de bon ka pour des visas ils ont quitté te atako du zéro et na ngolo côté mambeza rebele ngamona mona potos mambeza belé là na simana miki ngana ko funga la porte peut-être na simana ko funga la porte so ko na bonne foi on faut za bien na baninga nana ngana po mutse mais pour bata wenge ba soutenir yo tenir no ko bisabango ba mi se belé wenge ba na poto ba soutenir yo te to moni ba mi se belé ba pe ko chao poa bana na yo moko ba miyaki ba ko chao poa ba parisien ba yanke ba norotu ba mikamongo maître mikamongo ay ko chao poa ba congolais ba ko chao poa ba jiki poulet ba ko chao poa ni no ko sabam merci merci vraiment donc na mon petit nga ba fisiwa merci vraiment bango ba to ba yebi musala na ngai ba yebi savoir faire na nga ngaza na tondolo na kuna muno ba osepela ba ba belé ba osepela concert bana ni samedi concert 20h balance à 10h si 14h
Après tozonga wana ba 20h to bongsi ba makambutu et puis 22h to fungoli rideau. Si 22h tu erni. Si 3h du matin. Oh, donc concert est 3h. To solana. C'est concert comment aussi là 23h. Solana la police. Ah. La police. Même dernier message pour nous à Bruxelles, na Allemagne, na Suisse, na Paris, na lingi bango trop ba ebele ba resepela. Ba ebele ba resepela. Vraiment na lingi bango trop. Ba to balinganga baza la poser ba resepela. Est-ce que ouais Ranson pas soutenir yo? Ouais, viens soutenir nga apostaki na moni. Merci beaucoup. La peste Alex Timambote. Batutu Bamfula, Batutu Maison Mère, la peste Mambote, va faire pas Chopanda. C'est l'honneur na bango. L'honneur à Wenge Maison Mère. Voilà, bonne chance, hein, bonne chance. Ils sont bonne chance. De soutenir yo, tous ensemble. Donc final era samedi. Samedi quand totala, Nzamba Sunga et Rolera bien. Merci. Galaxy Mambote bonne sanité. Boss de boss. Yeah. Galaxy Mambote ta côté la rangaï. Et puis Junior Captain, Kouloutou Junior Captain. Junior Captain Mambote Tato, c'est Didier Lacoste. Bonne chance. Merci la manière de retour, bon moni, et ça là qui voit moi. Mais Olobini. Nabi Boye samedi, babi rendez-vous de pas manquer. Donc bien ma bon là-bas, baba pesaka bodo, pesaka bodo. On peut s'en Kaka Boye ah, mama moto, omoni la côté là mama moto. Fifi si aye mona Kouloutou na Didier Lacoste donc après Paris on a bien pour le concert. Bonne chance au concert na biso donc mobile yaya bonne chance Mamouté de Kabia y a Brigitte dans cette interview. Bonne chance to honorer my food à celle là biso belé à malamu to zela été comme ko kwa zala été ozala nae mais Paris le quoi osé to yawana mike biso to za bato batutu to longo na ndinga famille biso tout au CP na banzimbo la Coste to ya po no yoka musique kitoko nga déjà bi ke na lembakete na ndotika na ba concert le Cap Congo na ba ville partout cette fois-ci peut Maliboso na participer na concert na Paris non ya la Coste my foudre bonne chance ya moto beau frère moto grand frère moto ya za na problème te alembanga te à tout moment so na posa eloko na posa mission na posa concert za la po na bonne chance parisien ni ba tala boya concert boya to bina to yemba ye a un avantage ayemba binara et puis azana en fait il a un passé il a un présent et puis boyo ka banze mo muso ebimasika susu donc ba surprise eza ebele moi ba lo bana bino eza te boya na image mi genyema jour wana ndebo comprendre que moyembe za ye c'est bon mais after is up after t'osais pas beaucoup ta oh pas beaucoup ta c'est confirmé partout t'osais pas beaucoup ta t'osais pas beaucoup ta donc after est pas beaucoup ta after est pas beaucoup ta pongo bandero botala biso après concert à la Coste biso tout direction chez beaucoup ta donc Maramutu c'est bon déjà donc to kabola champagne on a to tika la tia à 10h 10h pourtant la concert c'est à 3h na minute 3h va devoir sortir c'est bon merci beaucoup ta after chez eux samedi bana kini bana poto c'est un parole du pouvoir parole du beaucoup te dit Paris ba wazalendo nyonso tous les wazalendo bisika tout bozali bobima to apuya tiseli kuya na moninga te jaousi na motote nzamba sala mo pour na moto nyonso et déjà mike nyema caché ne la chair soit déplacé ailleurs c'est que makamboza yangi déjà azawana after ezala na loge ba kilelo chez beaucoup ta pongo 209 route de Sele to tikala na boîte moko na Paris ndenge yo za numéro 1 ya ba journaliste ouais ba ba numéro 1 nzamba malamu ndenge nga pe na number 1 na makambo ya ba boîte ba wazalendo fidole muteba Girit Molobeli presse beaucoup ta presse du tol paquet to zala wana maître Nina mutoma kasa poto bo keyi batu kitoko maison awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokisi na metro chateau ngutia daka yau awa
Ah, ozomona Kimbondo. Oh là là. À Paris. J'ai la noyé ba saka mon daza bo asaka so mina lula metro. Papa bu kolo bo ya ta ko ta musanga. Biso batani ngaba ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azamona mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pour na kokita mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça Awa. Où est vindi? Non, yo somona te. Oh là là, eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa le poso apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala Awa toza boya tena ngo Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
Le petit Kirikou, les naïfs, les petits, les naïfs, Matekou n'a pas les naïfs, Matekou, les naïfs, Beli Bassea, Beli, les naïfs, Boli Matekou, les mamas, Bitoki Kitegi, Majaula Imani, Ça c'est Chichou Mia qui fait mon dépôt c'est samedi 12. Tovenga Bandegonion sur Bruxelles, il y a Paris, Tourutana Awa, théâtre de gymnase, Tourutana Awa, qui se fait sur samedi. Tous ces pèlerins d'idée la cause de voix ma grand chanteur. Il est là ma petite naïe. Celui qui nous a voué grâce naïe Léo. On est reconnaissant. Antonio Sobayaba, c'est le logo de la mission. Merci. Mana koli kolela pasa mo kiba kabela mai ai na kabisie Leza sengo na landa koli kolela manya soyo kebi Obata na manya soyo kabi Mana koli kolela pasa mo kiba kabela mai ai na kabisie Luka Montina Didiye Manaka Kabila wana Sujawa Manaka Misolo Kokondo Kona Mobali Nzambe Akitela Kanabi Atwa Kisada moya pamba mwana sida suye boga Kana kisoto yokana kadibana kidelite Awai
okolekisa ntango ya pambanga nasi ebonga merani balapalaka seleka ye na totokili awe amara kupenda sana manoka bupai jupe mapendo nabi ngomela nakane tena nakuta pule bede jambede yambede 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 amara kupenda sana manoka bupai gomela nabuta kule bede jana bede ne okena wana ompene yuli kayere mabena ngadete ipopo na yebadi na kozala ibana bomwana matateza na katero na yebaki ya jour na kobima ya boyangalisa sakana ndenge olingili pana osengi nga na pesi yo nakotingama na yo lisusu te obebekaka ngoleo pati ikibenga ebiintevedindote ikenjinga adomujangi ye okolakisa ntango ya pambanga na ntinasi ebonga ngana tezwatelokanaka libala fidelite
lobiko na mama yo peti zoto ebisasetikile zima yo tikelanga souvenir mama bosana teke nazalaka na sheri nanga komokikie nasala nini po nyokolonga boye nasala nini po likide nasala nini ko werasone nasala nini ko fali pupa nasala nini ko Lacoste yolongoli lobiko nanga mama mano mama ni mobima wami awisa kulesa ndekwe emwano sivimigedama amikali nzimbu kumayokwe amigena kuna makesa kulesa ndekwe emwano yo mapakiuda maladi ya bolingo nani asalisa irben pasi ya bolingo nani akikisa wele mokolo asaba tacumbala azalaki temwe nakutolo ozalaki tobimaki amina sokokendeke promenade na manzele mosusu na motema epasukaki na basusi ya mopeshoni ata bafinginga ata batokinga tino yeyeyeye kolandaka te amyoko ya kozamba ebitete mobali na yo mama emwenanga ngana lela nania pasi ya boyenga mawa kosise moto na mosika ezali mabe akoshe ya pembe livre maboko ebandenge na ye bapekisaki na bimano swadizanzali mauvaise ngana bandino fabrice embala okashoki ye vraiment le monde est méchant Fabrice Mbala tiro labo Mbala o laboratoire mayoyo yo mayoyo yo mayoyo mama mani makite ejuke ngana yo kusala ini kala kalelo yo ngana yo ignition mayamba lilobi bakulutu lilobi banganga lilobi bakulutu lilobi banganga ye mwangana lombo makiadi kabuleye tutumamasia baba wembashu yemenea ebekale yolofite ola mure Fabrice Mbala
Yo